likambu ya somo esalami bongo na ville Ngumba Kinshasa ya na mabala tobalaka balobaka tobalanaka pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que ya solo na secret ba secret no surtout ya mwasi il faut ayebisaka mobali to ba secret no ya mobali il faut ayebisaka yango mwasi. Qui vous dit que mwasi a koki ko trahir mobali na été topé mobali a koki ko trahir mwasi na été pesi pasi lisolo oyo pesi ngai mutu ko soit lokola pe e ko pesa yo mutu ko soit mwasi a préféré abenga batu ba kunda mobali na ye vivant pona nini asenga ki mbongo atinda na famille mobali abina sana mbongo te totala moyo ko ya e pesi mwasi kanda tellement ba secret ya mobali atindi batu bakunda mobali na ye vivant. Oh, kasi secret yango ezalaki ndenge nini pona nini mwasi oyo alingaki a préféré tika na bambongo mobali bakunda mobali na ye vivant suite nango ezalaki ndenge nini yango lisoto kobetela yo na pokwa ya lelo na yebisaka bino tambola na mokili omona makambu kasi yaka na République démocratique du Congo omona bikambu ici jeune fille akokisi 40 ans azoluka libala ezali koyate a préféré au lieu à que na jeune na église assemblea aluka moyen ye a préféré a kota bongo na kati ya valise assemblea kata valise soki nzambe pesinga mobali te na kobima na valise ote Kinshasa ezana makambo mwana mosi avandi atie likia amoni ke mikolezo kende belé alobi soki nalandi kaka ba make-up na ba bote oyo na kosuka kaka boye na ndako ya ba parents tala siko ndenge na kokisi 40 ans nazomona clair te mibali babengaka nga su tego o tantini telema o sala boete atali alobi non mbule zokende il faut nakangama na Yesu noko zwa siko ndenge mwana mwasi azwa suka na decision ya komikotisa na kati ya valise oyo bozali komona asengi mutu moko kanga tirete malamu penza na bondela nano nkolo peut-être na kati ya valise akoyoka libondeli na ngai kokamwa yoka ndenge ser na biso azo pie soki na bali te na kompima wa te soki na bali te na kompima wa te papa oh jeti yokufa na kurutu pa na biso to bala papa makambi ya boye tokomona kokaka na Congo démocratique tokende bongo na Congo central ya policier azwaka pas même $100 soki ebele $100 kasi policier akufi me yoka monta oyo bakundeli policier $220,000 pour la kokunda policier oyo akufi amona yango te na bomo ina ye salaire na ye komata 500 mais pour bakunda ye basengi bongo $220,000 oyo niveau ya kimuyibi ya ndenge nini oyo mboka na biso Congo démocratique tolobi kaka ndeko vuvu aleli kulutu na ngatika na loba mambele kaka na mboko eza passe comment bakoko kunda policier moko na Congo central na $220,000 quoi lettre yango so ina pesio un policier mbadwa watawana policier azana bombo ibo confite même pas $100 mais akufi pona kokunda yoka ça pona la kisabatu na télé hein ça na la omega zwa photo ona et des biso yo betra di solo donc na na tanga batu na ba yoka lecture lettre ça veut dire donc mutu wana bombo ibo s'occuper la vinete donc bakundi motana omega beta biloko yoka République démocratique du Congo province du Congo central Matadi le 16 février 2023 cabinet du gouverneur transmis copie pour information à son excellence monsieur le gouverneur de province du Congo central transmis copie pour information à son excellence le vice-ministre de la province du Congo central tous à Matadi. Objet, transmission, facture, décoration. Il y aura un objet à lettre. Transmission, facture, décoration. À monsieur le ministre provincial du budget finance du Congo central à Matadi. Monsieur le ministre provincial, sur l'instruction de son excellence, monsieur le gouverneur de la province, j'ai l'honneur de vous saluer et de vous demander de bien vouloir mettre à la disposition de Bibiane Kessing une somme de $220,000. Affaire contre
contrat turc, ça fait couler beaucoup d'encre sikawa. Ataba misusu bale ko yima na se kasi na bomo yebe balingi yango te kaka loko daki affaire contrat chinois. Tu yebi ke aéroport international Yanjili ba ko réhabiliter ngo ba comme ça mon standing international tangu président ya Turquie ayaki bongo na République démocratique du Congo ezalaki contrat public pays na pays mais sika to monde komi contrat public privé na ndenge nini et komi ke gouvernement congolais a travaillé na privé mo contraire yango ba clause to ali koyeba bien te kasi et tout qui mitema ya bato mususu comment est-ce que compagnie turque wana et soit gérance ya aéroport pendant autant d'années est-ce que vous avez oublié que aéroport ezali frontière ya mboka batikeli mboka na biso frontière nango ezala assuré par bato mususu na moyen nini est-ce que ba ko contrôler yango ndenge nini recette ko sala ndenge nini et puis si bato mutu ko so ya ko sakana te tangu to ko revoir to ba ko ka buya ko zambungo wana ezate ke ta rencontrer aussi là ba ko luka moyen souté ba luka biso ba terroriste na ko boso ka nini wana pona ba ta biso nungu et puis si bilinga ndeko oyo a expliquer à comprendre bien te. Bon, on a vu le président Erdogan venir à Kinshasa, a signé un contrat belé. On a cru que c'était un contrat public-public, certains contrats, c'est-à-dire Turquie, na RDC. Mais dans la faisabilité, de comme on a que contrat en gros est public RDC, mais moto azo sala misala, où il a signé contrat si qu'on passe à la misala, est privé. On avait allé solo na modernisation, il y a aéroport international de Njili. C'est vrai, contrat signé avec Erdogan, le président turc. Mais Pessina Milvest, qui est une entreprise, une firme privée, où il y a 1,2 milliard de dollars pour Batonga aéroport de Yassika. Njili, ils ont modernisé, ils ont l'aéroport dans le monde. Une bonne chose. Mais c'est qu'une firme privée, on a en retour à gagner. On apprend que dans ce contrat, Barbanini n'a pas confirmé en côté. Mais bateau batangi déjà contrat wana. Pour contrat on peut bateau tiens ming na miso bateau te. Babi la firme là, tant on aussi sa kotonga. Pratiquement on est 1,2 milliard. 1,2 milliard de dollars. Tant on aussi sa kotonga aéroport. À cause de la gestion aéroport pendant quelques années, na boy koroba ano na yoki pour les assommes. Ah bon? Na bamboka bapaya to monaka nzele zate un particulier peut venir atongi otobenga ba highway atongi lokwa autoroute mais na autoroute wana ache péage na péage wana obi to travailler na gouvernement manda ozwa autant de pourcent ngana ozwa autant de pourcent tango mbongo na ngai ekokana ba bénéfice ndenge to kana gouvernement na longwe na tiki gouvernement mais bozu contrat est monene boy 1,2 milliard de dollars pour PC Milvest. C'est bien, à ton aéroport de Komisika, donc c'est PDP aéroport, n'a pas comme un standing bien ya mokili. Mais Milvest a la gestion, il y a aéroport, même pendant 2 jours, c'est impossible. Pourquoi je dis impossible? Est-ce que vous savez que l'aéroport est une frontière? Est-ce que vous voyez que l'aéroport est la frontière? Nenge Moïse et Kanga, na contrat na ya 5 chantiers, a pesa ba chinois. Les Chinois vont gérer le péage na Congo. Na yebi sakabino loko wana. Chinois vont gérer le péage banda Kasangulu ti na pont Maréchal. Batikeli Congo péage siko ya banda pont Maréchal ti boma banda ni bakenda kuna. Yaya ba fwa kumputu ezala kaka ba africain te même ba tu ya Amérique du Sud balinga fwa kumputu pona kokota États-Unis ba tonga kibongo mir entre frontières et États-Unis à côté à Texas et à Mexique. Mais tala lolenge batu bazo komatami wa ndimelangai. Police ya patrouille ya frontière bazo kokaka ya degré ba doa matami wa sote kuna et ça c'est déjà quoi ya kuna à côté des États-Unis d'Amérique. Makambo wa fa kumputu oyo nzambe kaka sunga. Note mawa to so ngona ka émission ya lelo.
omoni mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro bandeko na mitunaka ntango tobandaki kokola ezalaki na bajeune fille oyo bazalaki vraiment digne ya bajeune fille oyo bandaki kolinga mbongo te bajeune fille oyo ezalaki jour ya anniversaire na ye azobanga opesa ye kado osombela ye eloko ya munene osombela ye elamba opesa ye kado moko ya munene pana bango bakoyeba bajeune fille wana bakenda wapi bajeune fille oyo ezalaka soki ayo kotala yo osombeli ye secret akomela kaka mukie atiki soki akei masa ba ekomela yango ba jeune fille wana bakenda wapi ba jeune fille wana bakeba sala ka lisusu bakoma remplacer pa ya ba Chelsea okomona ba toki mwana ya ndaku aza étudiante mais Chelsea makambo zo kamusa batu okomona ndaku na bango ezalaki na bakiti etoboka jeune fille a changé bakiti ya ndaku na bango mais aza étudiante kaka komboka IEC asala ka inscription esa kenda ka cours papa kozonga boya kuti mais bakiti oyo toboka ki na changer yango yoka mama kasi mwana na yo muta changer mwana changer yango asala ka wapote baninga na ye basungi baninga basungi ndenge nini baninga basungi ndenge nini mwana na okanchaka za étudiante akendaka moko baku njoka asala ka kibula wayo na université ya nga balenga na 24 basi wana oyo ezalaki pona anniversaire na ye revêtir dans ndaku tata na mobali to balaka ba carte postale okomika carte postale otie moi motema flèche kuna allez otie na photo na ye basi wana bakenda wapi nzambe pasi ya kosakana te mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyos tu boswami merci la confiance pe fidélité bopesaka na radio Lokole masolo émission oyo to programme oyo to kutalaka pona kosolola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya bato balobaka lingala ozala na Kuala Lumpur ozala na Botswana ozala na Sénégal pa Vicky Mabonzo tala émission na bino ebandi soki oyebi biso merci mingi kasi soki mba liboso yo omona biso desaka soki okoti eloko ya liboso yo o s'abonner o fini bongo cloche à notification pona orataka ba programme na biso ata soki mukete ko bosa la kapete ko partager o partager à tous s'abonner ko to tsekela na quelques 10 à 15 to ko baka 20 000 aboya ya ça nga plaisir ko yo bongo na tata Sedek. Et après, tout comme 20 000, c'est difficile pour moi. Papa, où est papa fils top est-ce qu'on s'abonne déjà? Tout le monde, maman, est-ce qu'on s'abonne qui déjà va papa nous coller? Yaya moi si, on s'abonne, au moni, yo bon papa fils top, c'est méchant, ça n'a pas plaisir. Dans les lots kakabo et tout comme 20 000 et que ça la quitto comme est-ce qu'on comprend? Voilà, c'est que bien. Un clin d'œil à Michael Josh qui continue à soutenir cette émission. Voilà. Yambo to beta lisolo ya pasi comment est-ce que maman andimi ko kunda mobali na ye vivant mobali oyo babalanaki babaki to balani pour le meilleur et pour le pire pona mbongo souvent ça la lokuta na kolika ke bon prononciation malobante basi mingi mibali mingi ba supporter voilà pour le pire azala moi si à vous supporter moi si mais tant que comme côté à moi si ote mbongo zate basi mingi bakima mais parmi les faux il y a de vraies femmes to ko beta lisolo wana boba parce que ko pesa yo pasi ya to ko beta lisolo oyo to ko tanga kombote mais ce que lisolo ya famille na bino benga tout alimi bien est-ce que komi c'est que bien yambo to beta lisolo oyo tika to développer oyo modi bongo na sommaire narobaki yango ne bandeli tambola na mokili omona makambu kasi soki oyo na République démocratique du Congo bikamwa na bikamwa ya toloba nini confusion kabose mulembo wabet ayimba oyo asana libala azolinga bima libanda o aza libanda azolinga kota na libanda confusion ya kosakana te ba jeune fille babala yesh na esa kabino chaque fois bana basi boyo kaka tango zali na 16 17 18 bon to bandaka 18 apoko imagère mibali bazali ko ya ote asa mobala niveau na ngai te na linga mobali ya bien ozala ndenge nini mbongo ni mobali ya bien salaka angele okomi na 21 ans osoluka ka mobala bien mona niveau na ngate 25 ans moi c'est comme ka maturo bala te na oloka mobala mbongo ya mbala mbongo 35 ans tangi komi obandi ko luka mobali ka ndenge wana tango 38
39 et comme mobala zoya te bali ko lukata et n'attend n'importe quel mobala koya mobala zoya te 40 ans ce que commis déjà mais le poste et bali otala déjà boy o bandi ko luka moyen ya ko bala on a ça deuxième bureau na ndenge nini deuxième bureau na ndenge nini ya allez OK que mboaka l'église au commune ni nga na bala Yesu o bala Yesu ndenge nini ya jeune fille on a Kinshasa ya amoni 40 ans et koki accueilli na l'église mabe assemble la mabe abino ngabo na kwate na luka stratégie ni o nzambe akoki koyokela ngai mawa na sali ba jeune prière et aussi mbate siko sa nini abino ngai fera ko la valise jeune fille o ya côte na valise atinga akangela na kata valise ya degré et fata zoko sambe na kata valise ndimela ngai okondimate ke valise oyo muto na kati est-ce que valise ngo baboka na balabala mutana utana valise wato ndengeni jeune fille a côte na valise bandi ko sambe nzambe soki opesinga mobilité na kobima na valise ote kaso bona mbala ndengeni ya ba prière ezali landa reportage oyo ekopesa o mutu ko so na koseka Kinshasa makambo tala ndenge balobaka ke nyonso ezalaka théâtre te noko mwana mosi avandi atie likia amoni ke mikolo ezokende bele alobi soki nalandi kaka ba make-up na babote oyo na kosuka kaka boye na ndako ya baparent tala sikoyo ndenge nakokisi 40 ans nazomona claire te mibali babengaka nga sutego o tantini telema o sala boye te atali alobi non mbula ezokende il faut nakangama na Yesu noko zwa sikoyo ndenge mwana mwasi azwa suka na décision ya komikotisa na kati ya valise oyo bozali komona asengi mutu moko kanga tirete malamu penza na bondela nano nkolo peut-être na kati ya valise akoyoka libondeli na ngai kokamwa yoka ndenge ser na biso azopie soki na bali te na kobima wa te soki na bali te na kobima wa te papa oh jeti yo kufa na kulutu pona biso to bala papa pona nini ngala zo bala te nzambe longe yinga mabaku bato bakomi koseka ngala nzela oyo longi loko apota libubu bato bazofinga nga oyo longi loko ya masumu bato bazofinga nga longi loko ya libabe papa mokolo nini ngape na kolata bagu papa mokolo nini ngape na kolata baga mariage mokolo nini tala aye ko comprendre ki akokisi 40 ans mikolo ezoleke bele amoni ke soki avandi boye akoya kokomisa 17h45 na ndako ya bapara mobali aza te baleki bazobala ye atikali kaka wana mpo na kosurveille lupangu tala ndenge décision ser na biso azwi mabondeli oyo soki pena nzambe ayoki ye te akokomisa 17h45 na ndako ya bapara neti kaka baje noko soki olandi bana basi ya boye ntango azalaki jeune amonisa mibali pasi penza obengi ya fiontoli yo lelo nde akomprendre ke akomi na 40 ans akomi koluka nzambe pesanga mobali yo zalaka ya bongo nano Seigneur c'est akabiaka sotosio yeketeria sondorie yevo totika na kaka na République démocratique du Congo mais cette fois-ci toke na Congo central ya to yebiso surtout salaire ya ba policier pour total to akana ba camarade ba policier to tambola na bana ba policier to monaka ya solo et bandaka $100 na yete soki matate to $100 ngope na to ya Congo na yete soki réellement $100 kasi policier akufi ya pona kokunda policier lettre ekoti babimisa $220,000 pour kokunda policier oyo ata $500 à salaire à joite na ebité degré ya moyibi oyo ministre intérieur national tala makambo opo mawa mingi to awa na Congo central ndeko vuvu a expliqué yango epai ya confrère na biso Paul Tosuwa beta biloko yaya beta biloko vuvu landa kulutu na ngatikana loba mambeleka kana mboko eza pasi comment bakoko kunda policier moko na Congo central na $220,000 quoi lettre yango so ina pesio un policier mbadwa wazawana policier aza na bombo ibo ko fute même pas $100 mais akufi pona kokunda yoka ça rapona la sabatu na télé hein ça na la omega zwa photo ona et des biso yo betra di solo donc la na tanga bato na ba yoka lecture lettre ça veut dire donc muto na bombo ibo s'occuper la vinete donc bakundi motana omega beta biloko yoka République démocratique du Congo province du Congo central Matadi le 16 février 2023 cabinet du gouverneur
Transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Congo central. Transmis copie pour information à son Excellence, le vice-ministre de la province du Congo central, tous à Matadi. Objet, transmission, facture, décoration. Il y aura un objet à lettres. Transmission, facture, décoration. À Monsieur le ministre provincial du budget finance du Congo central à Matadi. Monsieur le ministre provincial, sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, j'ai l'honneur de vous saluer et de vous demander de bien vouloir mettre à la disposition de Bibiane Kessing une somme de 220 000 $. Au titre d'intervention sociale relative à l'organisation d'obsèques d'un policier. Ils organisent les obsèques. Maître Cédric Diongo Diabanza. Directeur de cabinet. Donc, policier n'a pas moïnaye $1 à repérer zate. Bana ba policier ba côté lengana. Mais sur la koufi, ba tu ba profiter na liwa ya muntu. Même famille en Oueza Nengenini. Kokunda moto 220 000 $. Policier, il y a Congo central. Et c'est lui le candidat de l'Union sacrée, gouverneur Ombadou. Yenda da sous candidat de l'Union sacrée na Congo central. Kundi policier na 220 000 $. 220 000. Mais la lettre est là. Omega tient la lettre. 220 000. Signé Cédric, maître Cédric Dionso Diabanzak, directeur de cabinet. Est-ce que la lettre est authentique? Mais son a cosine, c'est une rose, c'est un ramikanda. Ah, le bilan est l'auteur. Comme on en a 220 000 $. Mais aussi, maintenant le bac na lingua la kulune est comme un degré. On a 220 000 $. Tant que on va faire famille. Si on fait une famille, on a un mais on ne faut que Congo non. C'est un Congo central. Un vrai leader politique a des antennes partout. Donc lui, le gouverneur Oyo, a fait candidat gouverneur Lissous. Donc, celui qui va policier va couper la Congo central, il y a 220 000. Donc, nous avons la calcul, le nombre de policiers va couper pendant les gouverneurs. Tout ça, ils ont multiplié par 220 000. Tout ça, ils allié. Popo! Ma premier ministre, ma dossier bani. Yaya affaire, il y a contrat turc oyo, ça fait couler beaucoup d'encre. Belé badi koloba ngona nkuku kasi misusu pe badi koloba ngom poissa. Tu sais que ba contrat existe on va mettre un contrat public, c'est-à-dire que contrat gouvernement et ça public oyo. Bah, il faut pas y aller, mais il y a aussi des contrats public privé, c'est-à-dire que le gouvernement Songolo a signé contrat na compagnie privée Pakala. Kasi tout le monde qui a un contrat turc, tout le monde qui est président Erdogan, il y a Turquie, il y a Kinshasa, a signé qui couple of contracts. On n'a pas un contrat, tout le monde qui contrat la réhabilitation, il y a aéroport international, il y a Njili, il y a standing moko international, ce qui est très bien. Aux années qui s'appelle la Kasi, tant que accueilli, il contrat public, c'est-à-dire que le gouvernement turc mais comme si contrat public. Privé et comme il a combien de compagnies moko songolo nde ya kotonga ngo kasi ezali pe mabete il fallait que ça so kasi loko ba beza linini toyoti ke na kati ya contrat na clause wana oyo bazo kotia ngo pe na public te batu muki o batangi contrat wana balobi soki aéroport international ya Njili oyo koma ba norme moko standing international et sili compagnie wana privé il parle ba bisaki 1,2 million $ pour na ko bakobimisa soki babimisa na yebite pona kobongisa aéroport wana international ya Njili soki esili bongo alors bato wana bakogérer aéroport wana na yebite je pas de prévisible autant d'années bané belé na yebite boko ndeko ko akoloba no wane wana stolo baka oda esibiso bakogérer yango na yebite gérance wana ekosala mandenge nini donc bapesi bango aéroport
bazo ko gérer ngo na éviter gérance ko zala ledo recette wana recette ya aéroport wana et ba dokende pa ba compagnie privée turque wana ti ba ko récupérer mbongo na bango ba ju bénéfice ba tikeli biso na éviter nga epesi nga mutu ko soit le ko la peut-être et so pesa mutu ko soit mezo banga ko loba papa c'est notre pays so ko lobité na ko lobela biso. Est-ce que pour que aéroport et zali bongo frontière soki bango bazo gérer ba service de sotuana alors biloko ali ko kota to ko za na contrôle ndenge nini. C'est comme si entreprise nangai je peux engager qui je veux. Est-ce que biloko mabe e ko kota wana te bon ça veut dire que soki ba compagnie turque ba ye biloko bango ye ba taxe de sotuana gouvernement congolais a ko profiter te. Or tout le monde a un pays développé dans une école Afrique du Sud plus en Afrique. Oui, c'est vrai na banzela. Tout le monde a banzela, mon individu moko boto compagnie privée a bino ça va na mbongo na ngai na ina aider gouvernement a sali nzela na ye. Freeway autoroute consommé pour muta de nzela na ngai oyo il faut futa ka péage, auto benga toll gate. Mais na toll gate wana l'état za na kati. A quoi exploiter nzela wana pendant autant d'années et puis l'État a récupéré commis à l'État pour la nité basala kindengo wana qui est oui gouvernement congolais a géré par exemple na yebite ce que vous allez ndengo ce que vous allez ndengo c'est bien gouvernement congolais va d'accord gérer mais ba kabola ka pourcentage oya autant ti et commis esili et tikali ya gouvernement congolais. Est-ce que vous avez il y a moyen de reviser na yebite na ba vraiment to tangi yango na mozindo te mais ndeko nga de expliquer et couper ça mutu ko soit to yebi yango na ndeko ta lobby na tsozo ke nzela ya na kara na ba Congo ba péage na so 2 ou 3 péages kuna il paraît ba chinois de ba récupérer ba péage wana ya banda kasangulu ti avoko ba matadi kuna ba tikela gouvernement congolais après matadi oh ba wi ke batu so ba ke Congo central ba kendaka basuka ba bango na matadi donc koto na bazu péage koto kuna après matadi tololo ba tikela gouvernement congolais. Quelle marque d'injustice. Est-ce que bat oyo bazali close pour la ba contrôle na bazalité et pesi mutu ko soit ezali mboka na biso nous avons le droit de savoir makambu o ezali koleka na mboka na biso na ndenge ya babete ya tala contrôle. Est-ce que moi de refuser ça? Alors deux points ali soki baboyi ko réviser contrat wana batike le gouvernement turc a gérer aéroport wana tanga ko gérer ayoki guya mbongo eko na caisse na ye. Est-ce que tanga ko sila batiki biso est-ce que ba kotika biso libre ya solo ba ko guana te et ko mano ba créer rébellion moko boye ba soutenir rébellion moko pona ba zuaka soki ba minezo pona boki dia guana ba tika ka batantaka muté pour mbongo et ça lokola papa na ndaku ozana mbongo kotika mbongo likola mesa papa mateo bana nga ba yibaka de te ozo tenter ban bomba mbongo tambongo à la place qu'il faut pour monter la tentation mais so teli mutu boye à cause de tentation à cause de mbongo wana. Est-ce que y a pas moyen de revoir makambo tolobi kaka? Si vous avez des preuves contraires, il y a qu'à osongo expliquer biso. Ngana expliquer yango vraiment malama tellement biso vous comprendre mais yo kana ndeko oyo comment est-ce qu'il explique calmement, vous allez comprendre quelque chose. Suivez. Bonjour très chers frères et sœurs congolais. Bon, non n'a que musikate mais na pesana de moi 2-3 pensées sur ce partenariat. J'insiste. Public, privé. Nous avons un partenariat, nous avons un partenariat État, tout bien en public. Mais État, en particulier, tout bien en public, privé. Bon, on a vu le président Erdogan venir à Kinshasa, a signé un contrat belé. On a cru que c'était un contrat public, certains contrats, c'est-à-dire Turquie, na RDC. Mais dans la faisabilité, tout comme on a que contrat en est public RDC, mais moto azo sala misala, où il a signé contrat si qu'on sala misala, est privé. On a peut-être solo na modernisation, il y a aéroport international de Ndjili. C'est vrai, contrat signé avec Erdogan, le président turc, mais bah Pessina Milvest, qui est une entreprise, une firme privée, où il y a 1,2 milliard de dollars pour batonga aéroport ya Sika. Yanjili et à la moderniser et à l'aéroport dans le monde. Une bonne chose. Mais si qu'on firme privé, on a en retour à gagner.
On apprend que dans ce contrat, je... Barbanini, on a confirmé en côté. Mais bateau batangi déjà contrat wana. Pour contrat on peut bazotia ming na miso bateau te. Babi la firme là. Tant on va aussi ça kotonga. Pratiquement on est 1,2 milliard. 1,2 milliard de dollars. Tant on va aussi ça kotonga aéroport. À cause de la gestion aéroport pendant quelques années, na boy koloba ano na yoki pour les assommes. Ah bon? Na pamboka bapaya to monaka. Nzele zate un particulier peut venir à Tongi autobenga highway, à Tongi loko autoroute. Mais dans autoroute on a acheté péage. Na péage on a obi de retravailler dans gouvernement. Gouvernement manda autant de pourcents, on a reçoit autant de pourcents. Tant que on a écouté na bénéfice n'engé de gouvernement na longwe na tiki gouvernement aza. Ça c'est une bonne chose. Yango zo mona na Congo abiba na kisasa pratiquement ba chinois na ba indien ba osala ba contrat na ba durée ba 15 ans. Ba ye pa na bino lupango eza ya bino bango batongi supermarché na bango ba vandi wana pendant 15 ans ba ofuta te tant 15 ans aussi là lupango na bino ezongi ya bino bango ba comme ba locataire ba komi ko futa. Là aussi, tu rebelles sur un contrat parce que Magou, ils ont makasi, le côté, ils ont makasi, les avocats congolais, bazoko sabande qu'on a biso moko, avocat ba propre ndeko na biso ba oboma ba congolais, na contrat wana ya bien, rotonga ba supermarché, na voyage mususu. Mais bon, ce contrat est monné ne boy 1,2 milliard de dollars pour payer 1000 vestes. C'est bien, à ton aéroport de Komisika, donc c'est petit aéroport, n'a pas comme un standing bien ya mokili. Mais 1000 vestes à la gestion, il y a aéroport. Même pendant 2 jours, c'est impossible. Pourquoi je dis impossible? Est-ce que vous savez que l'aéroport est une frontière? Est-ce que vous voyez que l'aéroport est la frontière? Nenge Moïse et Kanga, na contrat na à 5 chantiers, a pesa ba chinois. Ba chinois ba comment ko gérer ba péage na Congo na yebisa kabino loko wana. Chinois zo gérer péage banda Kasangulu ti na pont maréchal. Batikeli Congo péage siko ya banda pont maréchal tiboma banda ni bakenda kuna. Or ba entreprise nyonso ya makasi ba remorque nyonso ekendaka ifutaka mbongo esukaka mingi na avant matadi po ba ciment ba biloko nyonso za avant matadi. Siko Congo azwaka péage kaka we eza banda pont maréchal péage ka moko pe eza pont maréchal. Or chinois zozwa kenge chinois zozwa Kasangulu ba péage ekotaka mbongo ya wala bo pesi chinois. C'est la même chose que vous voulez faire avec l'aéroport de Njili. C'est-à-dire que Turc a un aéroport parce que c'est lui qui aura la gestion. C'est vrai, il y aura des Congolais qui vont travailler. Mais tant qu'il y a la gestion, c'est-à-dire qu'il y a une machine, il y a une caméra, il y a une caméra. Et ceux qui ont dit au côté de l'autre, c'est-à-dire que vous avez préparé Turc comme un ennemi dans le lobby. Parce que tant qu'on a au côté de l'autre, tant qu'on a intérêt comme en Congo, ceux qui ont mis la moussa, mis font la mission, à commencer comme ennemi dans le à relouquer la mission sur Mouton, sur Pembeni, à la guerre. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce qu'on peut céder une frontière? Même pour 2 jours, au 29 ans, au 10 ans, au 5 ans, même pour 2 jours, est-ce qu'on peut céder une frontière? Je suis d'accord. Tu peux ça 1000 vestes, tu peux ça turc. Déjà, le turc, le président a signé un contrat, mais a pogné une entreprise publique. Ça dit que y est pour naïe, ça dit que il y a sur copie, il y a Turquie, il y a RDCT. Et comme il y a Erdogan, il y a RDC. Tant que on a gestion en Djili, il y a copie naïe privé. Ata Longwe, président à Turquie, un jour, il y a un COP na RDC pour 29 ans, pour 10 ans, pour 5 ans, je ne sais pas, même pour 2 jours, moi je suis contre. Mais intérêt, on a intérêt à Turquie, et intérêt à Erdogan, parce qu'il y a une entreprise 1000 vestes ou une entreprise privée, bien qu'il a ses parts dedans. Ne cédez pas la frontière, on ne cède pas la frontière, on ne cède pas la frontière. RDC Njili les a frontières, on ne cède pas la frontière. J'annonce un mouvement, Tous ces gens-là qui sont là, apparemment, il y a une importance à Congo. J'annonce dans le jour à venir un mouvement. Mouvement dans le mouvement marche, nous allons faire un mouvement. Mouvement, on a le lobby comme parti et nous allons prendre les responsabilités dans ce pays. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Que Dieu bénisse la RDC. Yaya na États-Unis d'Amérique, tu as vu que États-Unis d'Amérique comme si on courait dans pour nos côtes à l'époque, ils allaient qui Yaya Soki au quartier frontière, au comme avant les États-Unis, aux autres couloirs où baka mituka ya patrol, ya ba policier, ba kangayo pour nation au commis déjà, mais si quand na Texas,
ba blende ya kosakana te ba tongi na mi yaya ba fwa kumputu bazo yoka te degré bazo mata miri wa yaya ndimela ngai o ngana ka jautu miri on na miri ba beto me miri sakandi aboy yaya ba tebe escalier bazo ko mata kara patron yo le kara bazo ko mona bango te somo ya tala ba degré ba to ba linga okenda ka poto no kara boy na yebite ya est-ce que kosuka ndenge nini fwa kumputu est-ce que moi ezate bo libérer ba pays pauvre bo libérer Afrique bo libérer Amérique latine Europe de l'Ouest, de l'Est, pardon, vivre. Pourquoi ne pas joindre l'idée à Russie pour que pays et émerger dans le monde? Qui te côté vraiment, na évité tout ce qu'on est. T'as la peine de matamir, patient, ne sont là pour nous bêta la vie qui toko. Bakamba boy, mawa. Toko zongle bakamba immigration oyo dans nos prochaines éditions. Voilà. Ya to kobeta sika boyi solo na lobaki ya ngone bandeli yaya mwasi ya kobala batala kana bizaleli okomi ata kotakata ata konginga lokola ren ata koloba lokola mupe o comprendre merci na pesi mote pa ba ilo kanto kuluta baleki o comprendre ce qui est bien voilà kendaka ndengo wana Yaya balobaka tobala naka pour le meilleur et pour le pur. Ce frère, okoboya yangote ba secret ya mwasi na libala mobali faut ayeba. Ya mobali pe na libala mwasi po ayeba en foi de quoi oyeba ndenge oko défendre mwasi na yo, oyeba ndenge oko défendre mobali na yo. Kasi est-ce que ba secret nyonso faut ko lobaka na yebitenga epesi ngai mutu koswa. Yo ka lisolo de kosala analyse yo komona yango ndenge nini. Ya lisolo otobetela yo esala mibongo na Kinshasa. Kinshasa eza makambu. Tu repesa wa communauté poto boy na biso. Oh papa fiston, obeta kisola ba totuna ginani. Yo kaka lisolo. Ndeko mobali moko abalaki mwasi na ye, abali mwasi et consort. Basalaki na mwa difficulté. Ti au fil du temps, tant ndeko oyo mobali amoni difficulté leki bana bakola ki amana ko sala pas l'état fonctionnaire consultant moi difficulté koti bana bakola ma difficulté ko sakarate papa oyo akenda ki mboka na bango papa tanga ke mboka aye ko zoya ya famille ezalaka na système na bango ya ko fonctionner ezalaka na constitution na bango misusu constitution na koza no biso ezalaka na kodia misusu bazalaka na kodia babenga ngo donc ezalaka ba kombo ebelebele bazalaka na pouvoir na bango ancestral tangu papa oyo amone simbate azongia ya eri moko soko vie simbate esenga kana recours à l'authenticité zonga na lopala pa na binope ozana France Paris Belgique wapi au moins makambe simbate zonga na Congo. Ok, nous avons les années. Oh papa fisto, nga makambo simbate, oloba na zonga Congo na Congo soko na kangami kuna te na ndenge na yo. Tu peux sika conseil. Est-ce que komi? Okomi to so lika pembe. Mais avant zonga, ko boss na te moi anti poison pour on ne sait pas. On comprendre ce qui est bien. Papa o tanga ke imboka akuta papa na bango pesa akufa mais akuta na bandeko ya papa na bango abi mwana ça va oyo ko zonga na mboka papa mais ate kasi yo difficulté pour ani o nga difficulté bana bo abi to yeba ki fala ki oya bino bana mikolo botuna kate yo ko souffrir te famille na yo eza famille ya ba chef bozana héritage o batikela bino héritage wana ezelaka kaka yo héritage yango nini héritage yango nini ba pesi héritage tango apesi héritage ya famille wana aye kozonga boye papa watanga komi yoka siko héritage yango héritage zala kini yaya famille ndenge evoluaka papa na bango azalaka na mbongo na mboka kala abandaka kosate do famille na bango ya déjà famille oyo bango basalaka musala na mokili oyo te basalaka musala na odela na ebite lisolo oyo faut to benga papa ya Suisse ya to papa ya Londres ya to ndenge nini c'est-à-dire quoi papa na bango azalaka abandaka kolala pongi pendant 1 mois pour ne pas dire ko kufa. C'est-à-dire qu'il y a la chambre na yeso akoti ndengo wana alali pendant 1 mois. Kolala oyo alali wana yebo mona ya alali malate akei ko sala na mondo wana. Asali hebdo. Soka ye mbongo akosakana te papa zakana ba riche belé. Alors ezalaka bongo hérédité article la mutu wana article la siko jeune garçon oyo. Papa do akomi papa ne fait papa oyo. C'est vrai.
papa wata soki na Kinshasa esiki osala ndengo wana ozwa mbongo. Ah, papa fana abi mais est-ce que ko simba simba tene c'est une bonne chose. Papa modi bande ko musu bazaki ba miki abenga mwasi na ye. Abenga mwasi na ye esi mwasi na mama ndenge zali awa moni na utaki na mboka tala ba yebisi ngai boye donc biso ezalaki coutume ndenge wana héréditaire donc ndenge ali awa ngana raso na droit ko sala te mais mbongo na balosala na monde ote il faut na bana ko sala na monde wana donc chambre o ndenge zali awa to préparer yango à préparer chambre moko abino pendant un mois balobi na une année na 12 mois okopona kaka mois moko oyo kolala pendant un mois okolala pendant un mois mbongo un mois okozwana eko couvrir yo année mobimba ça que quelle fortune que ça mutu moko te c'est bon ça secret à confier abenga pe mwana na ya liboso papa yo koli ozamona liboso talanga na utu na mboka héritage ya famille yango soki nga na kufi un jour ekozala ke yo mutu kozwa héritage oyo do biso bato basaba na liboso na famille bakoki kosala te bokosala na mondo te bokosala na mondo kuna oyoki siko yoka précision moko papa ebisi mwasi na ye na mwana bobanga na bino te na kola la pongi ndengo wana osala peut-être na moni kuna musale leki makasi to na besoin mbongo na ko doubler quelques jours bobanga tike na papa sala 30 jours comme 31 32 33 34 jours ala muki te ngeni te bobanga te na kufite na kola muka po bomona ke nga na kufi esengeli na bino bomona ke boboke na lala kimbe omal tant bomoni ngai bomoso bomoni ka suki na ngeza ya kokata bakati ngai suki nyoso tout cela veut dire que na kufi ya solo wala bokunda mais ata na zola mukate soki suki na ngeza na mutu na kufite boyoki ngai boyoki ba famille ça na makambo talatina radio le collé fallait ka ezala et mo yo plota la émission ya boye émission éveil à conscience oyo la musao o sabona tenengeni yaya autant la émission au s'abonner non to s'abonner ndeko to s'abonner ko et plutôt partager na ba chaque fois solo e sunyote e ko sunga ndeko moko songolo et sikamoko pakala c'est bon papa meki yango na un certain mois de janvier moko boye papa là pena pongi bou po ba ebaki na quartier akobaki papa o abeta madame et après ça sort ina tongo yona kebeta dame dame ebaki do vieux grand damiste ko sakate po mpiaka tala fonctionner mam tala ko se débrouiller. Papa nzoka kwa ta chambre wana alala pongi papa alala ponga kida na monde wana kayu moko ya kosakana te tango 30 jours ko ki papa donc ezala ki boyi donc beaucoup va futa par jour tango papa osala par jour mbongo ezobima quelque part na vitrine papa essaye de maman que mbongo yo banoza mbongo awa omoni par exemple quelque part mbongo awa chaque jour ba lia sa ba dollar wala papa mbongo osala kuna ya osala kuna mbongo zo ya koto kitoko to mabe asala na un mois to papa traka mbongo un mois et couvrir année mobile papa sala mbongo tanga yoko la muka après 30 jours à la muki papa la muki et simbi kitoko c'est bon na mbongo wana liboso papa alaki mayele azui mwana liboso ale mikili mwana mibale mikili troisième mikili alaki na 5 bana o mso alaki mikia batika lon vi pena ebongi lopango ba de ko futela papa azui mama lopango wana asombi yango na double asali ya ko sala ba boutique c'est bon donc ya on va pas ça donc alaki mpiaka comprendre boum maman pas fuki azui mbongo wapi akoma mo président ko bala kisa sa présidente via na wete madame maman président via na defa lipa na tongo po bana ba melati a on futa na poko mais na poko ko yebita ko so mbongo wapi mais horoscope ka chercher no pamba ajula afuti supa nyongo pera kena afuta ba mama pa mbongo asomela afuta ba mbongo ba carte ba mois donc a commis donateur dans le quartier c'est bon kitoko nzoka pera kufa ka na osala kuna na ko ba c'est comme ta éviter au fil du temps ndengo la barba gana mikili c'est bon c'est lui gana mikili wala document ala ki facile bana bazwa document au fil du temps chaque année papa ça la ki 5 ans na makambo wana azokipe famille moi si quand année ça ka kitoko no so normal nyo surtout kitoko bana bakenda pe kuna basala 5 na mikili kuna wana kenda pe babala pe basi oya liboso bota so débat na so 3 ba bota ça ba traka 5 na mikili c'est bon bakenda ka poto bango sondela mboko na bongo wana papa tinda ka bana miki mbongo na poto
ya keba na bato bozaka na Afrique du Sud bazaka libanda na France wapi ye mbongo na uta kisasa premier ate yo bundaka kayo ya biso chemin de fer bango ba chance ba partenaire ya mbongo ya tena mbongo mbongo biso bantelantela ya bunda na moto kina yo kozwa au comprendre ce qui est bien y a pas de ce métier quelque chose de gens ya sala musala tout ata ebembe sokola ya beta kayo c'est fiske okanga moi quelque chose si pemba yonde siko bunda ko na bana na est-ce que komi to soli pembe au comprendre voilà mbote na yo mama Emilienne Mboma ya papa Richard Watuzola tizo le chombo comprendre sentira o libanga sila ta libanga ya ngote mama Franc au comprendre mbote na yo siko zaliwa kenda ndengo wana voilà papa komi na mbongo siko ya fait un moment na ebité moi si na ye soki ba ne ko dia basi mozanda ko toyo kaka pe moko mbongo atinda ka mbongo soki famille ya moi si esenga ya mbongo pa asenga mbongo e konso moi ça ina mbongo te asi mobali no ndenge zali promesse ate totala moi prochain na mikolo tra mbongo ezate moi si asidi ki mbongo ezate ndenge nini yo ka famille na yo ekutubwe mbongo ngopo soka ngo fele yo so okufara awa okufara awa yo olamukana sala mama yo comme na niveau wana ndenge nini duko na niveau na ndenge nini na lobina ko pesa yo mbongo zela tutala ndenge mabweki na otala mbongo oyo eze ya bakati oyo ba projet to na famille basi suba yo kakate ba mama bobo yo kaka na yebi suki ba mpese ba mutu na yebi teksuki ba tayo kombi ya famille na bino to il faudra yo au sein de sa famille moi je ne comprends pas qu'est-ce qui va pas ba mama to yo kaka soki na ça chaque fois soki moi si ya Bali famille na yo d'abord famille restreinte oui c'est vrai tant boana ko kola papa salaki maman salaki ba kolisi bino amour familial ezali uta bokola il faut s'entraider bino osu ngabandeko okosunga mama papa oui c'est vrai mais ce que ezali c'est bon batwande nga po mona la famille yeso ka problème famille na esungaka ete kaka yo osungaka c'est pas bon est-ce que combien papa fisto ozo peksa biso toka ba mona famille na kobinde ngwa to betika li solo pona epinio tala azui problème na mbala na ye po aliga sa nini asali sa famille na ye et puis sibininga bobala abi zela premier te mbala so kinga na kufi na ke ko sala kuna okozwa mbongo yo so sanga tikuna ti anelo kuna anelo tikuna ozela to bani ane asika nanu na ke musala te pesa nga moi 2 mois 3 mois na okende musala et puis to ko pesa mbongo y a pas de problème mama na boité to sunga bango nzoka moi si akanga dani noana qu'est-ce que tu as fait moi ça abi yo okoye et puis tango mobali ayeko ninga okende musala mbala zaki na mois de juin parce qu'il faut pour un mois moko alingi nani pour akinde oui ça va ngala ke musala sika ça va papa sokoli très bien tanga sokoli très bien akepe alali na yekuna benda papa ke kayu pe ngo ça va tourner papa la que non papa voyager mbala liboso na la kawana baro benga vieux d'amiste ça tout le monde a été vieux d'amiste à voyager et ba mona ko mambiri vieux voyager à zimbongo ba zana empia ka beta adam awa mais tanga yo ko na mbongo ko magi normal vieux sala ba business akenda akira papa akenda katimi kiri ko tala ba po me ateke na Dubai partout et ko magi normal tanga o ke na joana tanga alali akufi akeko sala kuna jour à liboso deuxième jour troisième jour quatrième jour mbala moko to malali wana mwase bandi ko ganga banda nga kufie bande ko boya mbala kufi ndenge nini ba bobi ba mais mbala kufi ne to moni vie d'amiste comme président ndenge nini to mona moi 2-3 choses avec ça to kan ko la fois avoir jeté mbala nga la dia la bokita kufi akufi ne ba to karate ba tondi nini ba kufi akufi ndenge nini ba yiwa fungulisha ko la mawa via la lipongi zéro secret na ye ebimi mbala moko mwana mama benga bana poto non papa na bino akufi papa akufi ninga disco mwana oya liboso e baki secret ay mama papa akufi ndenge nini ote papa balo akufi papa akufi ne papa ebi papa lalaka akenda ka musala après un mois la mukaka ote mbalo pena akufi ndenge nini lelo zaka to 4e jour pour na papa esa range na ke siko lelo 4e jour papa akufi ndenge nini est-ce que okaka balo bakate bon likambute tozokuya
tozokoya ale kuna ale morgue ba yepe ba zue bembe ba ke kochango na morgue moi na sa umela déjà na poto ba 5 à 6 ans koso moi na liboso ya mi balé ya mi satu asa nini ay ba zue avion ba yeko ya siko oya liboso akobaki na pili masana ya mundele tokote na pas moi na liboso pour histoire et ça yem dans sa place cerveau monté parce que yem tout alinga a hérité atiki boss na ba na poto muninga ya mundele piri ya accompagner na Kinshasa aye na balé vient surtout ba yeba comme mama papa akufindire hotel on accompagne te mal pas kufi avec papa mama ya na pembeni est-ce que papa alobaki ata umeli tobi tungsamate est-ce que yo mona ki yesuki na ye ese rokata o te mbalo akufi na kweso akufi ndenge qu'est-ce qui ne va pas ça va les camboter lobinga na oke na morgue na geta so papa suki na ye izaya kokata tala mwana mayele lobi sikoyo ekoki papa dofa na flat hotel tala ka jik azui baloué mutuka bakei baloué mutuka tibata mutuka na azui mutuka baketi na morgue taba oke na morgue wana bakomi na porte ya morgue mwana wana mona papa na bango abimi ayabi mon fils pona nini yona mama na yo bo trahir nga na ndenge nini papa la trahir ndenge nini nga na esa ibino ni bo minga yi pona nini nga na kufite na zokene ko lukula bino mbongo mama na bino na bandeko do ye kanda wana ya mutema jalousie haine pona saki azela so na uti musala na kopesa mbonga pesa la famille na a préféré à trahir aboma ngai vivant nga na kufite mais ndenge saliboyi vous allez payer ça. Papa, ngana yebe loko wana te. Ngana tunaki mama abi okufa abi yo pona nini oza complice na mama na yo. Zela bogomona. Papa na baluki aki awoni mutabaluki akot na morgue. Oh. Chikuta na kot na morgue muninga na ya mundele. Aibisie oki papa na walobi. Abi papa na lobi ni. Do yo omoni mama na abi oui na moni. Na moni papa na onenga zo biso bo trahir na mama bo trahir na likambu nini qu'est-ce qui s'est passé allez moi na mobali on a beteli muninga na ye makambu ndenge na beteli na bi et ça boy ça va to kota quand même na morgue to tala soki papa katenge suki to katenge sukiti et ça ka permet bien so ota corps na bino abimisa encore te bino abimisa corps batali boy moi na moni que papa azana suki do ça papa ma biza ya solo ba trahir azongi tanga zongi suka zona ndako abandi kolela bwana zolela ya kosakala te yaya batu musuba lela na matanga bro kanta on ole le bembe mo la sornayi po papa yepsi yebino bokomona mwana bandi kolela siko na ebite siko ekita siko ya pala ngai ngana ko sande ninga bro kufa bro azo lela ya kosakala te mamo sali bo epona nini pona ni papa yesa kifala ko yoka akopesa yo mbongo to yoka ka moko Tala sika, ma bébé habite au monde. Ça va? Il n'avait plus le choix, il fallait qu'il kaka sika bakundi bembe. Bakundi bembe, bakundi père, la métropole, console, histoire, ça va. Sikoyo, tu vas faire dans ma camboussilière. Badou apandani pandani. Muninga na ya mundele. Tant que ma famille va bazo préparer sikoyo dans une semaine, bazo nga poto. Muninga mundele wana ya vandi si bana ba poto, nous sommes nga abi. Pendant que ngana balora na fête hôtel kuna papa na bino ayaki pana ngai papa na biso papi au moins mutu tomone na morgue wana na ye papa na bino te na ba photo mutu tomone na morgue na beko ko ye mutu bande ko ya ayebisi ngai bino bo trahir nga pona nini mama na bino a trahir nga do abetika isolo pona mbongo eseki azela pona ko la famille na ye do a préféré famille na ye que famille propre restante ya ki bo bana na bana ndenge mama asali boy azana 3 mois te yesu ko vivre et bena mukilo 3 mois kaka et puis akoya koto ko sala musala kote na sala musala alors bino bana lokola bo trahir donc yo mwana liboso o trahir na bale bote poto bino bokoso nga su poto te so bokoso nga poto avion obnu bo matawana crash ko sala madoga avion bo ndimate crash ko sala ya ngo mona moko o avion munene accompagner moko songolo ekwei okumona pete mutu bani makambo na kati wana a sacrifier abomisi batu ya batebele abiso bomeka o mata avion zo ngapoto boko mate
ndenge mamayina oyabi esa bino yango wana ba atikeli bénédiction kaka bana oya mibale batikelaki wana bango nde bakogere babien na ye et puis oyo koya nsima bakomona bana bakoremplace bakoma likundi ya famille baleki bango bale oyo bainosa na kisasa wana oyo papa bino alobaki yango wana bon ngai na boni bakaba famille na bino bilinga mundele na bino nga déjà fait ça une semaine mais ngai lobi na ozo avina sa nini na ozo na ngai France mundele azonga France ya mwana mobali wana na baleki na ye bazoko banga ya bangi makasa et surtout yebaki secret opéra robaki awali ko regretter mais papa moi je suis innocent na yebaki makambo te mama nde asali makambo te oza compris mama na bino bazonga sous poto te babanga crash ndingo wana baleki na bango bapela yaya tikala kala Kinshasa ndingo wana heureusement moi ça na poto bana bakoma otikala bango mbongo ba vivre elle moko moi ça uta poto na bana ba yekota na papa na Kinshasa ba yaka ta papa Kinshasa bazongi mais papa moya mata avion azati ndenge a prometaka ndingo wana 3 mois ekokaka mama na bango akufa et surtout mama akufaka bazali no 3 mois maman akufa awalanda yeto tano 3 mois tant maman akufa dans 3 mois maman akufa alamuka te yeba kendaka ndingo wana abi o donc surtout mata avion surtout akufa batika na Kisasa tilelo tala histoire o to betelio yango do lubaka est-ce que secret boy il fallait que papa abomba ngwe pona yemoko to fallait que yebsa mama mais secret boy okobomba ngo pona yomoko ndenge ni pota ngwa sa bona o la mugate bana un mois mbekanga chambre akoganga kaka c'était important moi si ayeba secret parce que famille na famille et de la kala secret nango mais moi si tu as la patience vice versa nous super ko la moi si ana ba secret sumbali il faut que bomba tala siko ni kambia boy famille etikali boy batikali bantela pona nini kozanga koyoka est-ce que siko moi si akufi moni yebo kayo kolanda est-ce famille na etikali pour ayoka kité est-ce que komi tala lisolo oya passe ya histoire vraie na Kinshasa et ça ya to beti lisolo oyo est-ce que tangombo ya mutu te to pesi yo communauté to lubika na Kinshasa soki o mona za lisolo na bino benga sto libe papa fiston côté wana baki bien te mama kufa ina ndenge wana mama kufa ki na maladi boy to bongisi mais lisolo ya ngwa to beti lisolo kaka ndenge ba pesi biso to bakise le côté to longoli et le communauté voilà merci lisolo et suki wana yom dota la biso soki pe ozali na lisolo ya kobeta benga biso ya to kobeta lisolo na yo soki o moni ke obengi biso ozwi biso te tikela biso audio to koka audio na yo to kobeta lisolo na yo kaka ndenge to beta yango est-ce que comprendre voilà merci na équipe qui nous a tenu compagnie merci na maman na Umbi qui a été la coordination de l'équipe OLLO to kutani prochainement pour la numéro sur Radio Le Collet Masolo d'ici là portez-vous bien santé de fer à tous chap et tchala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Merci na sponsor officiel ya chaîne Oyo Radio Le Collet. Il s'appelle Michael Josh. C'est aussi pour s'habituer déjà vous bien Michael Josh. Logo to griffe ya mwana mboka basé aux États-Unis et pas wapi ya soki olingi osomba bilamba ya marque na marque kota bongo na et pas Michael Josh surtout bilamba ya sécurité nyon surtout non besoin kota pas Michael Josh au komona yango. Ce qui est spécial c'est quoi? Til le 30 avril Oyo Michael Josh a quitté si bongo ba montre bongo batunde ba liko sobo ba montre talaka montre haute résistance montre Oyo okoko tona kata mai okoko pour na mbula okoko soko na mbula na nkona plage et kolongwate confort benga Michael Josh pour na ozo montre ya kitoko na moins cher kititalo yo pe muto lingara kolata bongo ba super wax hollandais Michael Josh a sali promotion sika boy kaka 50 pièces te ata partir à 2 3 4 5 pièces benga Michael Josh comme ça okozwa livraison à domicile soki ozali na moyen ko na site ya Michael Josh te Michael Josh LLC benga biso to continuer au lien site wana topé toko pesa yo numéro ya service clientèle ya Michael Josh voilà ekendaka ndingo wana pona yo muto mitungisa ma poison en nzoto to bateli yo poison to ke na affecte wapi benga biso to kochayo en contact kama ndeko o ba na anti poison pona yo o bongama on ne sait jamais ya famille to tika kala baninga otika kala makambo échanger est-ce que comprendre anti poison ezali benga biso o to loba kité to lobi
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro